nde babundaka soki boyebi etomboka na bango za mboka lokuta ndenge za boye au moins ata 2000 3000 soldats rwandais bakufa na Congo na bitumbu depuis banda kasi bango tellement baza obsédé na koyiba parce que budget à Rwanda, moitié budget à Rwanda, et Zambo à Moïbi à Congo. Est-ce que Bichot a besoin de Rwanda? Est-ce que Bichot a besoin de ton Sabaouinde? Tu as besoin de Rwanda? Bichot va comme Kita. Est-ce qu'il faut ton ticket la Bango? Est-ce qu'il faut pas un Indou qui ne faut ton ticket la Bango? Jamais, il y a un autre lobby Bichot. Il y a un Bichot sur ton lobby. BTV 3 infos plus. Rien que la vérité. Merci beaucoup. Autour d'un élément, il y a des sons, il y a Manamboka pratique Mouyaya. Un mot. Pourquoi on a passé le monde à Kinshasa? Pourquoi on a maquetté? Et pourquoi pas t'es na ba quoi sur Kinshasa? Au moni balobaka Paris ne s'est pas fait en un jour. Moi Manamboka pratique Mouyaya tika to beta maboko to boka ba maboke mambe. Kwa ça ba initiative ebele. Ba briefing ninga na mona par exemple a Benissa le professeur Chibango Kalala. Oya ko limbolé la biso. Neni ba frontière ezalaka na tango akala na neni ni évolue ki na na ko réclamer mabele ni nanani abetele biso sous le solo aye biso papa professeur mususu comme né Isidore Ndaiwel ezième na professeur ikwa abetele sous ndingi évolue et dernièrement tete kozwa mon mboka Alexis Gisaro pour to betali solo à cohabitation parce que na kela citoyen ko là justement zela na baksa sous mo muke na ozoloba otuna ki motuna moko ya motuya en rapport, il y a communauté na bango, il y a ministre wana ndenge nini ba se faire sentir te kuna koloba na Kagame te Kagame ozoko sa makambo awa na Congo. C'est vrai, il y a bani nongo Kagame ata mutu mabe mutu lokuta, mais nga na na approche ya ke il faut biso moko na kati ya ndako na biso République démocratique du Congo to za la debout, tout ouvrir l'œil et les bons, to yeba c'est que nous valons, ce que nous devrions faire pour que biso moko te ba ko préserver biloko na biso. Parce que son ngata ila kaka banguna ezala mana muté munguna oyo amona jamais na mundoki obanga ote. Il va na ngokulutu Christophe Lutundula o azaka pe ministre ya affaires étrangères kala comme le sénateur. Donc il faut biso mona nda ko te ba ne ko tinda ba na biso ba kota na armée ba kenda ko yekola misala mitali ya ko batela ekolo sous le drapeau pour que te ba ko au Senzele o abiso mo mboka. Vous comprenez ça? Na bibi to bandaki awa to bandaki na bendele ko yate to na tout pour la patrie siko toza congolais bisika na tozali telema. Na beta CTA parce que na bisio que congolais o ko été mbalama ko sensibiliser Congo mobimba en une fois. Ba ina matete ba ki senso. Mais Congo eza muneni. Na bien ba ki senso ba matete ba barumbu eza ba Congo mais ba Congo amike mike. Congo na se bani na banana Congo central. Libenge zongo kuna na sud Ubangi. So ye na Sukabwe, oye na parc Garamba na territoire à Faraje. Faraje ya Owele. So kiti mo muke il Idju, eza na sud Kivu. So kiti su mo makasi sakana na Okatanga. So ye na kati Lomela, Chumbe, Kole, Katako, Kombe. Oye Lubefo pa papa Wemba. Oye na Lusambo. Vous comprenez? C'est-à-dire mboka ya munene au sala sensibilisation en une fois ou atteindre bato ban sauter on okena progressivement. Eza début ba nina likamba ki sensu na matete o eza na mo amba ba rolunga pe mo amba ba ketcham ba e mo amba ba e lukunga ba e funa etc to kena j'espère ba konti bazo ko landa biso ba konti ambula matali ba pesa biso makoki to que nous sala wa biso musala ya ko pesa sango na ba imboka ba comprendre le pourquoi il faut tout élément et ça c'est essentiel parce que on a boyi na ngalobe ba ke ah papa binu bozayi ba pansam bo saki nini pour que biso to comprendre les enjeux ya guerre ou pourquoi ba agresser Rabiso? Bah agresser Rabiso, c'est simple parce que nous sommes une belle femme. Nous avons tout ce que les autres veulent avoir, mais ils n'ont pas. Parce qu'ils n'ont pas ça, ils veulent nous ravir nos biens de force. Alors Biso sko, le quoi banamaye les photos tellement pour tout le baquet oh ils ont ma bien na Biso, bah encore qu'on a Biso beaucoup beaucoup longtemps boité, Biso photo bundila ma bien na Biso pour te préserver l'intérêt na Biso. Te prédire à venir. Te prédire à venir. Après la guerre. Ni ne zona mboka na biso to prédire Olimbi sangana évoqué muninga mobo akuta inga na Cape Town na stand na biso RDC quand il m'a vu ngana ba yité que za moko ba balanda nga pour ngana ça na antenne A et ça rappelle sur canal plus 352 abinanga cher Eric
Dans le poteau, nous avons lingala. C'est une crise que vous traversez. Mais une crise finit toujours par passer. Boza n'a pas si c'est vrai. Toujours compatir n'a pas sur comme il Boza agressé. Azak ivoirien. Boza agressé, c'est attesté par les experts des Nations Unies. Moki non baby que Boza agressé. Mais crise est un cas passager. Attaque ça passe et roule. Yo binanga pour dire avenir. Pour n'anga avenir c'est radieux. Mais à condition que ngana yo nanga yo zolanda biso. Yo tata, yo mama, yo elenge, yo mwana mboka, oza épris de paix, oza na posa ya kilobi za malam, to michana, misala ya ko yekola, to kenda kelasi ya solo, to lingana, biso na biso, to zala pena moko, na mweni ke to tambola bien, et ba na biso lobi ba ah, to zali na ba boti ya boanya, ou ba zaki ba décision responsable, et za ko permettre pe biso lobi, to ko tombola Congo. Oyebi, Congo, il faut comment na place qui leader. Nous sommes perçus comme leader. Leader on est Adrien Rafoul. Et on trouve à l'issue. BTV 3 infos plus. Rien que la vérité.